S'il vous plaît, silence. Voilà. Au Congo, c'est un tribunal. Merci beaucoup, premièrement. Nous avons constaté que bateau bazo chargé ba onyo sto mutu moko. Mais biso nyo sto to ebi crime ezali loko esala makajo moko te ezali loko alobi ke ba préparer kango. Ba tinda ka bango na mission ba yeko préparer. Jour wana nga na fandi place na fanda kana. Ba jeune oyo na ya mulai na ya munene. Ba ye komba ki. La sala ngo to benga bango mbala moko. Oya mulai na ya munene. Ya mulai telema. Police audience. Benga ya mulai ya telema. Na ya munene. Partie civile. Silence s'il vous plaît. Non, c'est un tatouage. Partie civile. Les hommes ont silicataire. Tribunal a zone où la vérité. Donc, tatouage. Voilà. Et là. Monsieur, Bino. Police audience. Dans la bateau, vous là-bas, là, quittez là-bas. Hormis la mettre, police d'audience. Wana, bazongasima. Là, la partie à Moutala du Pembe, monsieur. Zongasima Mouké. Disez là. Bozonga sima mke. Zonga moi sima. Maître, passe comme ça. Passe comme ça lui. Oui. La partie civile sera ici. Vous allez de l'autre côté. Voilà. Bah, il y a un risque que par colère il saute sur quelqu'un. Hein? Voilà. Oui, allez-y. Alors, je vois la fin de la thème qui est un policier. Donc, tout le monde a commis là. Na moi awa nyoso ezala fermé kaka na ngambu kuna po mu pepeza la ndeba tu afandaka. Na fandaki na ba policier na. Alors na katsaki na banque na genda ko retirer mbongo na banque na ye na tiki mbongo na banque na bureau na. Na fandi na zui coup de fil po falaki na kuta na société ezotongela nga mall na sel. Na tiki policier moko na zui des policiers na kena bango côté alimité. Donc na okene nanga nde na zo appel que non ba attaquer maison. Donc na comprenaki que bato ba fandaki tango bataille na ba vidéo batindi na oya pembo pena na mula inde bazo kuma moto o azo tirer yende bando tirer ba balle azo manye ku tout le monde. De la toke malembe. Alors les tobandi yo ba yenet ba client bazaneti ba client ba fandaki na oya mula yewe. Yo comme on a nani Panzu bango bayaki na ba heure nini ezaki vers ba 13h ba 13h yo comme on a nani Jordan bango bayaki combattre elle est ba client donc ba yebe ba bisinga mbote normal pour on a banga ba taximen mingi ba déranger kanga donc na fandi pe na ngambo kuna ba policier na nga ba boyaki ke muto apusa na a pourtant na fanda ka ma o ba bando landela a donc mona ki bango bien sûr balata ki ndenge ndini soko koza na idée moko peut-être azaki na coupé mususu azaki na jaquette à noir j'espère bato baza ebele nazo ya bato ebele mingi na chari vraiment ka mingi te côté teni Panzu na héritier boyoki bino mbale boyoki partie civile abi amona ibino 13h avant makambo na salema zwa micro. Oui. Na yebite clique nyonso ya bandio nga tambola jamais na bango. Tiens micro bien na na tambola jamais na bango. Mais ya lobi amoni yo. Na yebite ce qui amekana ko revoir pour ngai na tikala ko za jamais à contact na bango. Mais bato bazaka ebele ndeni na ponika ka bino mibale. Neti po na leki ya mwasi nga yekuta za mpaya. Wa za leki ya mwasi na. Ah oui. Aza mupaya. Auti wapi? Auti mwanda 5e jour, 6e jour les jours bakanga kié. Pour comment na rompo wilerité. Yo koma quand même.
mais jour wana na le Martin Bakola moni ozobeta masasi hein oh oui et là le couta franche de théâtre le couta so ka za image na ngobe azala photo na ngawa kanga kinga na beta nde ba beta na ngote kande ba simba na ngote siko yo bakangelo le pesa na micro to kana bakangela ngelo ngai ko kanga mananga e uche pa nani tata o na Laurent OK do Laurent nda kanisi batu yo so Laurent nenga za boyinga na yebi yete la ni mogon what a master voilà continue ngai na yeba yete na yeba ka yepete ndenga telemi ne makambo na ye mususu eza vérité eza vérité ni les vrais gars eza vérité pour la mona mbali o c'est pas vrai bon ye yondo koti na kop ye tokutani ne ka vendredi tokutani ne na sima ya appel moko eutaki ya Angola nde nazwi numéro na ye okontie na kop soki ye amonaki ye ye nde moto amonaki ye me ngai mpona makambo awa nayebi yango te ok non attendez voilà hein, ministère public pour tous ces cadres ici le sang et là attendez que le ministère public intervienne d'abord. Merci beaucoup monsieur le président. Attends Laurent ebi ete na yebi ni mutu papa na nango atikali kuna ye wapi lega nani koto yo komone ga isunga Luzolo ata Luzolo ebi ete Luzolo Patrick soki na mona ye seki ndenge baza ba voisin na ye na vie na beau-frère na ngai donc vous avez côté moko mais est-ce que comment vous se retrouver bino nyonso na kaka na likambo moko papa neti ngai ndenge na zabui nanu na tambola te bisika o na c'est la toute première fois bana na botami à peine na écouter les ma aw na yana nu te na éviter soki o muto amona kinga za na preuve o ya mona kingai donc il faut qu'on preuve à mona lagio mais ça moi non moi 13h papa jechir banda na botama na première fois na Kinshasa yango nanu na koma wati nazo shiri nanu na na rompo wilerite nanu te Luzolo yo poko na rompo wilerite na liboso nani panzu mbala liboso ko na rompo wire kote bo frekata te musa yo poko na rompo wilerite nani yonani hein Kayembe yo po koma na rompo wilerite yo koma quand même mais jour wana na le Martin Bakola moni ozobeta masasi hein oh oui et là le couta franche de théâtre le couta so ka za na image na ngobe azala photo na ngawa kanga kinga na beta nde ba beta na ngote nde ba simba na ngote siko yo bakangelo le pesa na micro to kana bakangela geni ngai ko kanga mananga e uche pa nani tata o na Laurent OK do Laurent nda kanisi batu yo so Laurent ndenga za boyinga na yebi yete la ni mogon what a master voilà continue ngai na yeba yete na yeba ka yepete ndenga telemi awo vendredi ya semaine oyo na monika numéro inconnu e beninga tango beninga wana nani ote ngai Laurent ngo ya wapi ote numéro oyo ba pesa pa grand frère Miguel waza na Luanda abi lokola ça grand frère mutu apesa ke numéro na pusana tokutana na mutu wango nde na diriger na badara kote na fandaka nde aye vendredi nde aye to vandi na ye mo muke somi moi jito mais l'attaque auti bakuba solaki na vie bon beta masolo nini te to beti masolo vraiment te mais bon mélange non bon vandi pas moi le solo est là mo gonza zo expliquer yo tant to vandi na ye hein moko appelle koti siminzela akei aibisa to benga na lobby donc okutana nga na Laurent eza deux fois vendredi na samedi na kutie bakangi nde bakangi nga pemba moko siko te chombo sonné
Akeya ebisote loko a bisika tobenga na lobby samedi. Vous vendez à peu près combien de minutes? Donc pas même 10 minutes. Donc ça à peu près 4 minutes, 5 minutes. Il y a Longwe. 4 gars à Longwe. Ça témoin. Hein, Laura, l'oba la vérité. Ça sur place. Yo l'oba la vérité, l'oba la vérité. Mon président, naïbi keza audience publique. Toko za la peine à raison, mais devant les autorités autorité raison na yo lo bato zo ka bino no. C'est ça le problème. Yo lo bande vérité. Makamususu ezoleka awa, ce n'est pas vrai. O bazolo ba awa. Ya na no ba na no. Vérité. Ye oyo, franchement tokutani ne deux fois. Mais à koki ma gauche droite et kolanda ye kaka parce que appel na ye bayoka kiyango. Ngai nazawana mastora yebsaki ngana luka misala. Misala na koko kape ko luka ngote. Ngai moko. Na mekaki ko contacter Miguel na Luanda parce que na yebi Miguel kala. Yepa za mtabakopi. Azala sura Congo te. Na yebi yeke. Azala ka mtabakopi wana. Oui. Na yebi ke ya sima na ye na kozwa Kayembe. Na bengi Kayemba ye. Est-ce que yeba Kayembe avant? Te. Na yeba ka ye avant te. Bengi Miguel. Miguel ayebi singa ikeno zela na pesa yo numéro ya Kayembe. Kayembe wana za pire na ngabokuta na ye. Oyepe ayeke Kayembe paza ka mtambo ya babiloko wana. Te ayebi singa kutana na Kayembe bo solola. Bo solola. Na kutani na Kayembe vendredi. To sololi na yebi Kayembe eza ndenge nini? Copie silence s'il vous plaît. Sala rasu copie expectige te. Ayebi singa yo zo numéro na ndenge nini? Na yebi c'était na ziango pa Miguel. Bala moko. Ayebi singa je Miguel mutapese numéro ezande no lobini nini na yebise ya ende naza boye naza na bataka bakoki kosala mais misala ezomona na te Kayemba yebisi ngai vis-à-vis ya batu nazalaka susu na mafere wana te au moins ke nameka koluka musala mais soki nazwi na koyebisa yo Kayembe yoki. Donc akoki recruté yo oyebisi osala te mais ozoluka soko ozwi okobenga ye samedi na appel na ye samedi ntango azobenga ngai ayebisa ngai ke mopao nazomeka nanu kobima soki esimbi samedi soki azobima ntango azobenga telefone eza na mail libre devant bazenquêteur et puis bayebisi ngai bayebisi ngai meka komema biso place eza mutu oyo nayebisi bango na komplike bino te tokei nabenga ye aya bokozwa ye bino moko bointerroge ye kope oyo ezalaki awa babe abeti masasi awa Laurent président Bakole bon aza quand même mutu oyo déjà aza star na biso ya Congo mais makambo mosusu peut-être que ya kofrene makambo na ye mosusu eza vrai te eza vrai te mpona mwana mobali oyo c'est pas vrai bon ye yo ndo koti na kope ye tokutani ne ka vendredi tokutani ne na nsima ya appel moko eutaki ya ngola nde nazwi numero na ye soki ye amonaki ye ye nde moto amonaki ye me ngai mpona makambo awa nayebi yango te ok non attendez voilà ministère public pour tous ces quatre ici l'instant attendez que le ministère public intervienne d'abord. Merci beaucoup monsieur le président. Mais avant, monsieur le président, de poser des questions. Attendez, allez à la vérité. Oui. Non, problème la vérité. Mais, il faut diminuer l'intimidation. Intimidation, c'est posé au tribunal. Vous avez intimidé le tribunal. Vous avez un moyen de défense. Vous avez intimidé le tribunal. Allez, ministère public, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Laurent, maître, Bogozonga Simamuke, Botika va prévenir des polices d'audience, sécuriser va prévenir. Bazo va condamner, Bazo ça va moyen de défense. Et là, Masumbuko, Mambuku, Tika Makelel, aux alibos au tribunal. Voilà.
Oui, organe de la loi. Merci beaucoup, Monsieur le Pour les Président. 4 autres prévenus, et puis nous passons. Monsieur le Président, avant de se lancer au jet de questions-réponses, nous aimerions donner le nom Suivez. d'un témoin au tribunal pour qu'elle passe devant le tribunal pour déposer ses déclarations. Elle répond au nom de Bweya Mbungu. Bweya Mbungu Myriam. Bweya. Oui, oui. Mais pour sa sécurité, Monsieur le Président, nous vous demandons qu'elle soit cagoulée pour qu'elle ne puisse pas subir des actions de représailles après sa déposition. Prévenu Suivez, s'il vous plaît. Silence. Kayembe. KMB. Talakoto. Soki yo komi awa eza Mambungu, Laurent Mambungu Zoape micro. nde atangaki kombo na yo. Sona komi awa. Faut à la tribunal. Sona komi awa. Eza pona appel na numéro na nga o azwaki à partir Angola ba pesaka nde na komi awa. Laurent benga na gatembe na koma te. Laurent Mambungu, joa micro. Opesi explication na tribunal. Opesi explication na tribunal. Olobi ke yo bapesaki yo mission ya koluka musala. E na kati ya koluka musala nde okontaktaki Miguel. Po Miguel pe aza moto ya misala. Siko tongo yo contacte Miguel oyo aza pe moto ya misala wana. Miguel apesi yo numéro ya Kayembe. C'est que Miguel ayebaki que musala oyo zoluka wana epai na ye soko kutani na Kayembe ako faciliter yo tâche yango apesaki yo kombo numéro ya Miguel po be ya nani ya Kayembe po benga ye. Bon, na Miguel tosololaki te makambo ya misala o boyeboye te. Mutu nde tosololaki makambo ya musala eza ye. Ye nde tosololaki na makambo ya musala. Na Miguel tosololaki na makambo ya musala te. Ye atindelaki ngaka numéro na ye. Bon, ye Miguel aotindelo numéro po yo ozalaki koluka nde misala po tolandi yo nde ozoloba awa na tribunal. Parce que aotindela yo numéro ya Kayembe po na quel objectif? Parce que yo souci na yo eza ya misala. Olobi bien contacter ki Miguel nde apesi yo numéro ya Kayembe. C'est-à-dire apesi yo numéro ya Kayembe po ayebi ke Kayembe ba za moto ya misala. Bon, nga mutu na yebi Miguel. Miguel nga mutu na yebi. Tango auta prison abimi afanda quelque temps akenda loani. Tango na bimi na bengi ye. Tozo solola na téléphone. Ayebi singai. Keno natindela yo numéro ya mutu moko bokutana na ye Kayembe. Bokutana na ye. Pona nini? Bokutana na ye pona nini? Poto solola. Bo solola nini? Makambo ya affaire o nga nazo ngaye asala. Affaire nini? Akende ko contrôler misala soki asu apesa. Ko contrôler misala lokola bozo tonga nde bandaku bozo kata bilanga. Misala nini nde tolingi toyeba. Silence s'il vous plaît. Misala nini? Il faut ça clair. Misala oyo masor aibisaki biso foto lukaka ya mbongo poye a pénétrer ayiba na mandoki. Nde il faut lo babwe. Yango sikoyo na lingi na yeba po misala yango. Hein? Nde à partir ya misala oyo mastor apesaki yo. O identifier o luka babisika oyo ye akoba no pénétrer poazo mbongo. Nde yango bapesaki yo numéro ya Kayembe. Eza pona misala wana no? Ngai nde mutu ta unakutani na ye na proposer ye. Te yo lobi bo. Ayebisi ngai ke a mikole bele Miguel nanu Miguel po akoma proposer yo numéro apesa numéro na ye. Obetaki masolo wana. Tobetaki na ye. Na Miguel. Miguel habite nga na za si place te zwa Kayembe. Kutana na Kayembe bo solola. Atindeli nga numéro ya Kayembe. Bo solola. Oui, mais na yebite relation na bango na Kayembe eza nini. Kasi yango totuniti po yo ozo solola na Miguel par rapport ya masolo oyo. Silence s'il vous plaît. Police d'audience pesa ekiti avant.
ozo solana Miguel par rapport ya mission oyo mastor apesa ki oyo bando tambola oluka bisika misala oyo mbongo ezali po yo ye akende kosala nini akende koyiba ndengo yo moko lobi sikoyo Miguel tango yo betele nde Miguel alobi ate kutana nde nakaye yango nazo tuna yo donc tango Miguel yo betele lisolo ya koluka misala alobi kutana nakayembe donc Miguel ayebaki ke kayembe pa sala kamisala wana yango yo kutana naye wana na ebite mais comment est-ce que pesa ko numéro amutu mususu te après ya yo ko solo naye makambo ya misala ya alobi ya za sur place te kutana nakaye. Monsieur le magistrat, tu as répondre au tribunal. Tribunal, monsieur le président. Ce qui va faire affaire na Miguel, na inaébité. Mais tant qu'on a solo na Miguel, na talisie que na libanda, na bimaki, tala boye mais misala ki nyango et comme il passe, aébisinga que non na koza na numéro mutu moko boye kayembe, kutana na no solo na ye. Mbala liboso pe na solo la ki anyaki akima ki vraiment. Alobi na sala ngo susute po batu bazala susute. Nde après samedi après ayebi singa ikeno soki na luki na zui na kosala yo sin nde samedi yango appel na yezo kota keno abimia ke koluka doit s'engager sur la mission ya koluka ba place pour que noiba ya ayebi singa ki abimi ake ville na ke ville na robenga yo appel pesa la ki na main libre na lingaka trop te voilà toyokaki déjà oui organe de la loi voilà toyokaki Laurent Mambuko olobi liloba moko tolingi tozongela est-ce que ozo confirmer na liboso ya tribunal ke kayembe ayebisaka po yango oti oloba ke ake koluka soki azwi akosala yo signe est-ce que ozo confirmer yango liboso ya tribunal ke kayembe alobaki ake koluka soki azwi akosala yo signe? Bon, nazo confirmé ka aibsa ngai abimi. Yango mona e parole na ye na téléphone na main libre alobaki poti azo benga batu bazawa wana. Tango alobaki abimi, alobaki te ke soka azwi akosala yo signe. Alobi abimi. Soki na silisi na zongi na kosala yo signe. Que le greffier note. Quand bien même il a changé mais c'est le même contenu. Prévenu Panzu, tellement. Christian atindelaki yo vidéo. Na vidéo on attend yo talaki. Quoi Christian atindelo vidéo. Ezaki vidéo ya opération. Zoa micro. Christian on atindela nga vidéo. Na tala aibisinga yaka to contrôler musala. Na ebisi bien banda le colonel atikanga musala oyo na linga ngo sute na koma mali répété na famille na linga ngo sute banda ba utaki prison na zaina bango a contact à téléphone ya kokuta na bona kuta na ngina bango te tiba bima imboka o misala nini oyo zo sala oyo Christian atindela ki yo vidéo oyo le bio zo misala nyo sa tindela nga na téléphone ata moko te na assistant ki to kende kotala yango ezaki misala nini natire ya misala wana nini ezaki ya bashop ya kota na bashop oui ko boto la biloko oui ko yiba oui na minduki et net opération place de ça lien ya crime biso tozalaka na biso te donc biloko oyo atindelaki wana eza ba mission oyo musala oyo nani Laurent Mambuko azoloba tinde yango te olandi Laurent Mambuko te ndenga azoloba akende koluka misala bisika biloko ezali mbongo ezali baye koyiba nde misala oyo yango wana ka yango sute po leta na kanga maka